Lengo yote kubola Lambo lambo kanyaso Tele mape utuna Makuluba Tengi ya kombato Lengo yote kubola Lambo lambo kanyaso Tele mape utuna Makuluba Tengi ya kombato Dengo yo tokobola, Ramba lambo kanyaso, Tele mape otuna. Banda sena jantotela na bomba pena matati na koti na kisangani akasai pena katanga le kangambo ya pasa yati angola otamadabo bandimi pakombato ngengo yoto kubola lamba lambo kanyoso tele mape otuna. Nous sommes le 29 avril 2023. Mes amis, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer, ou tout simplement Kwele Mukele. Et donc, tous les voleurs, les sorciers de la République sont allés se verser dans l'union sacrée. Vous pensez qu'il est bête? Vous allez apprécier. Nous avons une réputation. Aïe. Hein? Vous allez apprécier le game. Donc, tout le monde a désormais un parti politique. Au lieu de prendre cet argent-là, aider la jeunesse à émerger. Tout le monde a un parti politique. Donc, mais vous allez apprécier le game. Parce que vous êtes là-dedans que vous serez... Non, non. Oh. C'est d'ailleurs là maintenant qu'on va bien vous bouffer. Vous serez comme une femme qui a fouillé son mari pour aller chez son amant qui est déjà marié. Bopoto. Général fantôme kwa banzoi. Banzoi a fati betom kwa tombolo big rouge. Na ena moi lombangu na ki ba moi nongo par-ci par-là. Chef de l'état ba ennemi ba côté biso ebele. Ba to belé na no ba ena union sacrée. Ebele ba ye ko ba ebige. Union sacrée ça blanchisseur. Aye. Aussi to yebi. Mais chef de l'état na zo na moi lombangu. Na zo mettre mise en garde et pas agir à année. Na oya CNS soki bato na bino baboyi kosalisa mokonzi ya mboka musala biso tokosalisa ye musala. Moi j'ai même mon argent moi en jeu nazokende komene bainvestigation par-ci par-là, mais chose étonnante nazokake kuna na Goma bato basiliki mponga nakotaki na grande barrière natelemaki nabetaki bokoto komo ndenge ozotoya chef de l'état toyebi. Mais soki nayoki ke obengisi ata motu moko azalaki nzinga na nga obengisi na baservice na bino koya kosamba obie bolongole mosala, je vais frapper dur. Kala okofana bino makambo moko ya mike boye te
bakonzi na bino oyo batelakisa ça eba faci baosalisa mokonzi ya mboka na eloko moko te. Comment quelqu'un comme moi, un fils maison nazomene bainvestigation nakokende koinquiéter soki bato moko boyo bazalaki pembeni na ngai. Non, appelez-moi, arrêtez-moi. Je suis siaki mbelu soki aza mobali bokala soki aza mobali babengisika bakangi nga. Vous attendez quoi? Bokomomika bato baza pembeni na nga bato natambola na bango owanda koinquiéter bango. C'est vraiment aberrant. C'est aberrant, je vous dis. Nabi abengi mbelu AGANR napesa ba information très sensible. Il y a pas tout le monde qui a pas besoin de un paquet téléphone est comme ici comme bon moi comme bozo sala tout le monde a signé que ndenge boza wana bozo qui ça dans bozo qui d'ici là vous allez partir. Nous allons gérer ces postes là. Ne pensez pas que nous sommes dupes, nous sommes des incapables, des trompeurs. Vous savez ça me compte pas dans les locaux Bogota. Nayo kaka makelele nde bokoloka là bato na bino ya ino sacré wana. Ngala tika ina bande na nga banzo ina général Fantôme boy makamuna bino ino sacré. La kangi wana bande na nga la panzi poker. Voilà musara général Fantôme na banzo. D'ici là, sortie officielle banzo. Bokoyanga noir. Merci. Bonjour, Betoa Mbote Nabina. Je suis chargé de ma maison parce que je ne veux pas déranger les enfants. À 7h, on ne dérange pas les enfants en Europe. Ah, ici, les enfants ont des droits. Et vous, vous avez le devoir de ne pas les déranger. Voilà. On m'appelle par-ci par-là, ouais, voilà, toi tu es toujours là pour combattre tes frères Kassayan, Omoni, Sikoyo, il y a eu interpellation à l'ANR, c'est là. Je m'en bats les couilles, ok? L'argent de ces gens-là appartient aux Kassayan, ok? Ça veut dire que vous avez place donc, on attend de vous de nous amener des investisseurs. Bon, on a dit que Dubaï, vous savez que je suis au courant. Cette fois-ci, je vais vous filmer, je vais mettre sur Internet. Est-ce que vous savez que même moi, j'ai arrêté Koliambon à YouTube pour nous protéger pour voir où j'avais 10 000, 15 000 euros tous les mois. Narando. Donc, vous savez que le général Franck Boamunda Ntumba disait des choses qui étaient vraies. Nous, on était dans l'émotion. Général Franck, quoi, tu files l'ous? Oui, on vous mange mal. Et écoutez, prenez-le qu'il puisse aller travailler. Hein? Nous avons l'insécurité au Sankourou, à Chikapa, au Kasaï oriental, Kasaï central et l'Omami. Qu'il aille travailler là-bas, ok? Qu'il aille faire son travail, sinon, que les gens aiment trop blaguer avec les gens. Tant que vous êtes des Kassaïens, on va être sur vous en tas. Vous n'avez pas encore compris, mon cœur. Papa est là. Mon mari est là. Donc, nous avons renommé Batuna Congo. Donc, révoqué Batuna Congo. Nous avons pouvoir rébeller. Bon, ok, je me nomme Alain Petit. C'est le seul endroit où je vais être pour réguler beaucoup de choses. Ordonnance présidentielle numéro 00 autant. Article 1. Est nommée directrice générale de l'ARPTIC. Madame Denise Mukendi du Sochoa. Article 2. Sont abrogés. Sur bureau sur l'andaran. Bon, hein. Donc c'est vous qui faites des bêtises, c'est moi qui dois écoper. On a ça va? Il n'y a plus de bière. J'ai tout bu. Viens, entre ici. Bokoto. Général Fantôme Koza Banzoyi. Banzoya Fachi Beton Kwantombolo Biko Rouge. Ah, naza na Goma. Bomoni na simananga ngomba ni rangongo. Yo moko komona de bala veza ebele. Na ringaki na mona ngomba wana. Ebongo chef de l'état na yena mwa lombango koyebisa yo que batu ya nyamu bazaka nzinga na yo wana. Il y a un dossier on a zui na musika
makambo ezolinga elekana na province ya Tanganyika makambo nini Gilles Alingete elongi Undertaker chef na ye aordonné akita na province wana mama gouverneur tanga na zoloba yoka na minute oyo bazolingelo boule bazolinga batinda Alingete na Tanganyika. Maman, retiens ce que je te dis. Na kosenga na président fédéral Makelele ya UDPS Tanganyika. Mobiliser déjà bat. Alingeta kitate na Tanganyika. Bazoya poba soya kangima matana ka iloko muke boye. Ezala ke un acharnement détournement de deniers publics. Yango chef ya Alingete na ibisaka bino fa passer que chef Alingete azaka kuna na présidence. Chef de l'état, chef Alingete bozana yewana. Boye bisaye asala attention na biso. Pouvoir eza biso tangu to ando nyoko na mboko ko betama to monaka Alingete na nzela te. To monaka chef na yewana na nzela te. So ba pesi au poste, ça ça ba na IDPS. Maman na ndebo zo bundisa poza ma muto ya IDPS. Na sina yebi ba plan na bino bozo linga bo signer ordre de mission Alingete kinde kuna to comment la place à quitter là. Nous allons mobiliser les gens. Je suis à Goma. Je ne rentre pas à Kin. Je reste d'abord à Goma na observer. Bino bo signer ka kuna ngape na kiti Tanganyika. Toko mona ndenge toko indi sa Tanganyika wana. Eza nini boy? Na sina yebi mama gouverneur bazo lingelo boule. Clique na bango wana. Bazo lingelo boule ke no ba ko simbiso na tse. Eko le kate. Sejo Augustin Kabuya Chingoma tangu tozoloba yoka yonde mokonzi na biso. Bazo lingela bana na boule. Mama na za IDPS. Bango balingi nini? Hein? Nasina yebi pa tala fuite bimaki déjà. Général Fantôme azana ngona maboko. Bokeba anazana Goma. En tout cas, na tamboli na ville à Goma, nous devons beaucoup du respect na ba ndeko na biso ya ba gomatricienne na ba gomatricienne. C'est une ville propre, une ville impeccable. Mais to sambela te volcan o bimakuna. Moto zo bimana kati wana tilelo. To sambela volcan na pon ndenge na muzomo na lac Kivu. Na zotala na volcan. Risque à makasi. Eza risque à makasi. En tout cas, coup de chapeau na chef de l'État. Na moni bambila na biso baza au front. Herman Oboka Lisaka. Ministre de la Défense. Okoti. Jean-Pierre. Ah. Okoloba général Faponga na zakana pirte. Yango na yeko bilili. Na ebite sona kokoma kin. Mais je crois bien la cause on est sous Tanganyika. Pona mutanyamu nyamwaza na président Swana Zolinga. Alinga na maman gouverneur Boule. Naza wana zo observer. Merci beaucoup. Bon, les amis, pourquoi j'ai épousé un homme? Parce qu'à un certain âge, on a besoin de beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'amour et de la disponibilité. Mon mari sait que le matin, ma femme aime manger son foufou, soit sa chikwang. Dans le temps, tala sa salinga kwanga nanga, sa salinga dongo, bien pilipili ambuma munene. Asalinga na taba achama taba tumbi au fait atumbi yango ya utanga ba vinaigre bien pilipili atutaki matuti bien te sali mai ngaza mumu ba shuka sen j'aime un peu quand ça reste hein ya mine. Donc voilà un homme parfait. Et c'est que sa femme travaille beaucoup aebi lamba vraiment te. Donc voilà na moi eneken na pembeni. Il est 8h en Belgique. Et je vous souhaite un très bon appétit. C'est moi le monsieur. C'est moi le monsieur. Hein? Tombe ya nyonso. Ah bon on a mundele ana nyonso. Ngai utroma mbona ngaza na wana mukie. Metala bolingo. Somba la boyobo ya e. Nini opona bikeja Kishasa. Jamais de la vie. Na kosa kapena stabilité boy. Toboko général Fantôme Mozabanso il pense à Fachibetom Kwatombo. Awa na zana ville na biso touristique ville ya Goma. Bilongo bomoni ba komi karibu Goma. Général Aza Fantôme Aza ka système d'investigation chef de l'état na moi le mambo
na CG Augustin Kabuya oyo chef Mopala oyo ya province ya Olomami basi batili déjà 5 commandos pour enlever. Alors na osenga na bino, moi je suis en contact avec le chef, ces chefs là na osenga na maman gouverneur oyo ya Olomami batika kosala biloko banyamu na mo batula sala mpona kotindaka bato kuna baenleve chef wana so baenleve chef wana etali bino awa na ye na mwa lombangu nazosenga na banzoi nyonso ya Faci Beton na basupporter nyonso ya Lupopo soutenir le gouverneur Jacques Yakuna mpona marche oyo tosalema mikolo mibale oyo po soutenir Jacques Yakuna bayini na ye bazofinga basimisa ye touche tout Lupopo basupporter 100% Lupopo bino banso alors bo soutenir Jacques Yakuna marche wana na banzoi bakozala na kati awa na kokondela bino makambo nyonso ya Goma oyo bomonaka na mosika général Fantôme akotiela bino yango na mesa awa eza suka sombele bisango nasengi na CG Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS mpona libération ya lobaka liloba moko balibere mwana wana Crétis oyo bakangaki Crétis soki kalongi biloko ya ndenge wana balibere ye aza combattante ya UDPS awawa na ye na mwa lombangu lisusu mpo nayoki banyamunyamu ebele na kati ya mboka na biso ana aza na Goma eza ville moko propre kitoko donc kutu nga so nasiliki na tika na nga la Goma alors makambo ebele nakoya kopanzela bino mpoke na pembeni bokoyoka yango très bien film ebandi déjà merci beaucoup maloba général Fantôme coup de chapeau na secrétaire général de l'Église.